Ah, la baronne Ayeli Biso o Raisa Pindi po audio wanache mutazoloba eza Raisa Pindi alobi alingi basolo ana la baronne akosolola te bachinois belepe baboyi asolola bongonga papa robo na kolobani nazala likamba koloba po la baronne atuni bomoni ndenge nini alors nga naza na réponse oyo ngai pourquoi pas ma chérie na kusana sora no mo mukie na benga na beto benga na telephone siko yo na bona no phone nganda ko ya mbiti na kosolola te bashina bapeki shaki ngai ma chérie na kusana sora no mo mukie na benga na beto benga na telephone siko yo na bona no phone nganda ko ya mbiti Mashina bolo ba na solola te. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Sko yo za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Sko yo za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Sko yo za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Sko yo za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Sko yo za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Sko yo za nani? Atumuso na TikTok ya ke pato te pa je pa pato na mwana. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batumza ba femme holi bino. Puis bino ba papa obo kuti déjà la bemba ba ben la salle de bain aussi sur côté ba mon chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi so kwa na kikoso boye. Oye makolo na libanga mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi allez o kaleso na nga na uto ni kama donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yi mama osala ai na nini kaleso na nga allez awa na kena ina ka piamba bote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndenge Raisa Pindi alobi na la baronne alinga solola la baronne atuni tomoni ndenge nini asolola na ye nga papa robo nakozala direct nakozala mukuse mais direct ponanga Khalid Mokonzi la baronne fa solola nga na kopekisa te asolola te même Raisa Pindi afinga soki alobi asolola na la baronne fa yoka ye soki alinga aloba nini pananga la baronne asolola kosolola ça coûte rien akoyoka ye akoyeba alingi nini mpona basolola nsima nango akotala likambo basololi soki akosala nini
ezate lokola Raissa Pindi afingai la baronne asolola na ite toyoki bien na kata live Maman Charlotte alobi bien alobi ba oyo bazo poste ye foko sambela nzambe abakisela bango apesa bango oyo ezangi donc mapamboli apambola bango Maman Charlotte alobi teke ba oyo ba postenga ba oyo balingi basala nga boye na kotindela bango moto na 4e génération Maman Charlotte abi bongo te alingi ne kotinda mopanga te alingi ne kotinda moto te lesheti kutu alingi kotinda te aza même pas kuluna ya losambo ya eli Maman Charlotte opopoli ye pona ozwa 10 000 view alors ya kosambela ozwa 10 000 view otie photo na ye po bato balinga yo alors ya kosambela po bato balinga yo nzambe apesa yo bakamarade oyo na bango posa siko boni na même live oyo Maman Charlotte alobi sima nango la baronne atuni biso mpe na makambo ya Raissa Pindi asolola tomoni ndenge nini menga Papa Robo eza simple na moni solola nalobi teke bokoma bakamarade nalobi mpe likambo mosusu te nalobi kaka solola esili yoka ye likambo alingi aloba solola na ye ekokute eloko moko te ekolongola Karine Mokonzi la baronne te ekokomisa bango ennemi te ekokomisa bango mpe camarade te wana eza likambo mosusu eza étape mosusu me ntango Raissa Pindi alobi alinga solola na Karine abengi na telefone na ndako bayambaki ete azoluka asolola na ye alors la baronne atuna biso bomo ndenge nini nga Papa Robo naza kutu na tina ya kokanisa te ata 2 fois na koloba mbala moko yamba ye solola na ye c'est ça la réalité nalobi teke likambo mosusu oyoyo bino bokokanisa non wana ezo dépendre na Karine Mokonzi ezo dépendre na bango kaka nga eloko nalobi kaka oyo la baronne atuni na solola na ye solola parce que na telefone namoni likambo oyoyo na kopekisa te basolola te surtout ye mutaninga solola ye kaka oyo afinga la baronne ye kaka oyo atunaka biso zemeza eza te alors soka dinga soana la baronne nge eloko nini na kopekisa eloko nini na koloba la baronne asoana ye te likambo nini non nga na koloba yamba ye solola c'est ça la réalité oyo nga namoni alors la baronne alobi mpe lisusu rando 2023 sikoyo te alors eza juste eza bien parce que toza na 10e mois oyo ezoya 11e mois alobi bien mpo soki totali na Congo Cynthia Kapashi na Malika Mania bateti ndika orke kaka kuna na Kinshasa na Congo na Afrique na mois ya 10e mois 11e mois batumbolaka bato te mpo tozokende na bonne année ekokoma o balie yo ntaba bonne année ekokoma o otumbolaki mutu tata moko mama moko banda koleka ya ndoki ayoki ndenge bafingaki yo alie yo
yango wana tangu la baronne alobi o alingi rando 2023 pananga namoni yango bien parce que nayebi o alingi rando eza Cynthia Kapashi na moment o aza na mokumba fa bota mwana na novembre yango pe ezali mwa oyo la baronne abotama mwa pe oyo mama ya mwana ya papa Robo o azaka na France abotama botala bino moko yango la baronne tango alobi ke rando te meme mutu afinga mutu na kombo na ye te eza bien eza penza eloka bien ti 2023 surtout na mikolo oyo mpe ezosenga bato oyo basololaka te fo komeka kosolola ata bokokoma bakamaradi te me fo kosala yango bato baza na baniongo bofuta baniongo bato olingaka mutu lobane olingaka mutu po boyebi bien eloko ni ezolinga beta boyebi yango bien bozolanda bainformation bozolanda partout soki kaka ebeti ndukududu kaka moko bato batiki fufu mibale fufu bongo misato bato na banyama na bantaba na bangombe totiki fufu totiki mokili oyo mabele tokomi poussière yango wana tango la baronne alobi 2023 c'est tout à fait raisonnable surtout nga na sepeli mpo na yebi Kapashi abeti kabamba kata ndika mpo kaka batake ye mutu aninga bota da 3 semaines oyo bandeko aninga memisela nani ngambo la baronne mpo ngai so na popoli bokotiaka ngambo na la baronne yango wana kote kuna bien lisusu bon liboma mokonzi likambo ni eleki susu kuna bon kote kuna na koloba te me bosala eloko te bovanda calme bino nyonso ndenge kala la baronne alobi mpo na yebi na la Chine ntango la baronne alobaka likambo basino ebele basalaka au contraire mais fo koyeba periode oyo tozali eza penza na ntina meme nga papa Robo nalinga rando na ngai naloba ezala nango kaka mais si na raisonnaki avant ntango kaka namonaki ndika oyo Kapashi abetaki mpo Kapashi ça fait 2 semaines aprometaki même docteur akotika kosala bemission matiki te azwi malika mania babetaka bambakata ndika ebangisaki ngai siko awa pe na banda kosambela rando pe pona ya Yuda esila po ya Yudas asali salon donc fakotsa mbongo tokokoluka teke tozopupula ye todétruire so salon na ye na baclient fakotsa mbongo po ntanga okotsa mbongo baposhe evimbi ndenge kaka mama Charlotte alobi fo kopambola eloko oyo alingi azwa ntango akozwa asombi voiture ya sika sapato ya sika ale toye lisusu topopoli ye to soki tokopopola te moko na moko aluki eloko akokosala na ya Yuda boyebi kaka moko eloko akokosala yango wana la baronne alobi 2023 c'est bon c'est bien ndenge wana te eza bongo bazozo ntsor na bazozo kizengi bokokosala nanu na moma oyo rando entre bino so mpe bolingi bokokotake na bino la baronne mpo kutu
kaka komba la baronne de ofuta na balbana ba live nzala kelele ba mbuyenga mi bale balo kwa 10 na kata ndako na mkozo swa bizu yo boya ya parole yo nani ni ya babeki nasala ntaba meona la fin de dans saison na ngote na ona na saison ntaba penda kala minta na tumbona la sabato na liba na saison ne wale da ntaba ya sel mwana no koto kuseki mwana no koto kuseneva ya liboso sigo mutu na yo yi anniversaire neza na octobre Andrea o yimira kwa pibesi yeza na octobre abiko ebi mwana fotokote ku octobre Andrea octobre mama kali bonsa déjà cadeau dans octobre bonsa cadeau ya Andrea o yi anniversaire neza na octobre Andrea o yimira kwa pibesi yeza na octobre abiko mama kali bonsa déjà cadeau dans octobre bonsa cadeau ya Andrea Pinki Karine Mokons wani zaki yaya azakina akofaki neva yangu na sere mo babekana na otsibelo bizu aba bizu iko nani okola tadani mokonzi to fa baron iko nani oyo kama kelele bombu yenga mi bale balo kwa 10 na kata ndako na mkozo shwa mama bombu yenga mi bale balo kwa 10 na kata ndako nani okola tadani mokonzi to fa baron iko nani oyo kama kelele bombu yenga mi nani okola tadani mokonzi to fa baron iko nani oyo kama kelele bombu yenga nani okola tadani mokonzi to fa baron iko nani oyo kama kelele bombu yenga mi bale balo kwa 10 na kata ndako na mkozo shwa bizu yo boya ya parole yo nani silo tuba mona balbana ba live nzala ya kusakana te ezate iko nani mama ye bandela place wana iko la baron yo nani mokate zate Poso laki na karashika neka na Cassandra. Scorpio za nani? Poso laki na karashika neka na Cassandra. Scorpio za nani? Poso laki na karashika neka na Cassandra. Scorpio za nani? Poso laki na karashika neka na Cassandra. Scorpio za nani? Poso laki na karashika neka na Cassandra. Scorpio za nani? Poso laki na karashika neka na Cassandra. Scorpio za nani? Atumuso na TikTok ya ke papier te pas pour papier na mali. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba femme holi bino. Puis bino ba papa obo kuti déjà la ben baba. Ba ben on la salle de bain aussi sokoti ba mon na chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sokola na kikoso boye. Oye makolo na libanga. Mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi allez o kaleso na nga na uto ni kaka donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yi mama osala ai na nini kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss.
boss ya nia ba danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ba danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ba danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.